La pluie de son froid, tu es le repos de mon âme. Non, mais t'es sous batouté, hein, bon baby, ça live. Non, mais t'es sous batouté. Tant aussi ça live, là, bon, matin, pour que ça va point de vie, na bino. Yo, mon taliboso, mérité na boire kayo. Berthe, grâce. Coucou à toi. Bon, partagez-les dans ton maïté sous batouté parce que Ezo, quand on va commentaire, et baby, ça live. Merci. Merci. Naokonda, Eza congé maternité, comme c'est un monnaie, mais je vais diminuer. Naokonda, on a bientôt, bon matin. Merci. Juste pour partager live, todo solo là, les Kambouyama, le Pango, na Lisette. Botina da Lisette live. Lisette, tu as Doliprane. Tu as Kolikolo, Somba Doliprane, tu as Pembeni, na mama le Pango. Ba audio a somme eza awa. Bon partager live. Na sola qui na divine déjà. Et puis bon benga divine aya kokota parce que toyokana ki aya ko mata live lelo. Divine soko yeto ko sepela nanga te. Soko yete malo pangu. Oko sepela nanga te. Muluba Delix coucou et inda kaka je t'aime. Kosekanyos coucou. Soko yete ba peki soko n'est pas blessé de l'onglo la sanya mbele. Soko yete o sepela nanga te. Boke ko lukaye aya ko kota pona zo banda na ye apo to koti na Lisette. Boke ko lukaye déjà ko kota awa. Bon, qui voit divine, non? Donc, bon, qui est lukaye, parce que, n'a pas dans live, parce que n'a pas de cause là, bazo benga ye, nazo kombela ye, a répondre ngate, nga linga bêtise te, nga linga touche à buzo baboete, parce que nga na côté la montu na TikTok te, parce que montu moko na mbongo en pesa ngate pona fongo la live na côté na TikTok a. On m'a député a gagné $11,000 le mois. La petite divine m'a contacté pour me parler, a expliqué nga makamunios na ko lela zo lela, na ko lela zo lela. Oh Mervin tala histoire eza boye, Blisida salinga boye, Maria salanga boye, tala kutu atindeli nga na ba preuve, ayebisinga kutu Mervin likamboloba ya Kevin wana ke azara na 23 ans eza solo, tala kutu mukanda na ye yango yo. Ya lo na tongo nazaki na ba rendez-vous na nga ebele na hôpital. Nazali na ba rendez-vous. Na kati ba rendez-vous na nga pona ya ko salela divine live. À la base nga na ebisi ebo nga na kote la ba TikTokers te nga so bino mbale ba TikTokers bozo swana fona finga bino mbale na expliquer bino ba j'aime eze belete bandeko bo maïta ba j'aime maximiser bo maïta ba j'aime pour to sécuriser live s'il vous plaît ba j'aime ezate na okolo bana 18K de j'aime te c'est pas normal ba yo kata biso live toro ka ba audio ya divine awate. Bo tchaba j'aime, bo tchaba j'aime, toko matin à 80 000 j'aime, et ça la biso bien. Avant la bandolo, bah, s'il vous plaît. Matière à Jimmy Bella ou Ekoya, to ça la on a segonel. Bokoyo kakoba Jimmy Bella ou Azofinga et dodo dans la biso Karine. Bokoyo kango. Donc, matière on a pu koya nango après bobangate. Yeah. Merci beaucoup, bon retour. Toko ma 80 000 j'aime, après na bandi koloba, boyo kaba audio, à la tanda boke ko lukelanga divine. Mama lopangu aya ko kota aya ko mata na live.
ya trozalo na matière ya mama lopango na na Lisette. Donc tozo beta comment Lisette a commis na zemi, comment Lisette Joe aibie na Lisette. Donc tozo beta comment Lisette a commis na zemi, comment Lisette Joe aibie limbisanga na zo ki bapele banda kokota. Bolimbisa, hein? Bolimbisa, bapele bande da kokota, bat baké déjà. Bolimbisa, pardon, bolimbisa. Bo tapote, ok, to komi na 97. Bo tapote, tozong à 2000, après to banda live na biso. Comme bo proposer to banda ya Lisette. Tozo banda ya bolobi to banda ya Divine ou bien Lisette. Divine ou bien Lisette. Donc, bon, tapoter live, faut pas comprendre que ton quotidien live. Yeah. Lisette, hein? Lisette, ok. Batnion souka Lisette, ok. 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 D'accord. Bon, tu as j'aime. Bon, tu as j'aime. Bon, partager live. Tu as dit histoire à Lisette. Tu as dit ça. Nous avons banda live na 1000 personnes. Tu as combien de 1600 personnes. Tu as dit live. Tu as photo Lisette na sima.